Triste nouvelle, triste réalité, la famille. Triste nouvelle surtout pour la communauté congolaise. La famille ezosala pasi, pasi penza pe mawa, sango moko ezosala pasi. Ata soki ozalaka na motema te, en tout cas na histoire oyo, na makambo oyo, en tout cas osentir ka na motema ke non ezosala pasi bandeko na ngai. Pasi penza ya makasi la famille. Komona mobali mbinga boye. Mobali soki alati bato nyonso balobi wow. Bandeko na nga botala makambo. Mokili mawa te. Yango nalobaka toujours pona biso babantu, nous les Africains, la famille kindoki existaka nango. La plupart ya bato balobaka bomoni makambo ya kindoki wana ezalaka nango te, bato balobaka labwaka na bango kaka. Kindoki existaka te, mais ya lelo penza la famille, je viens vous confirmer et vous affirmer que bandeko nanga na biso ba africain, dans la communauté surtout africaine, kindoki eza penza ya makasi. La plupart ya bato tokanisaka ke non soki muto a voyager ake poto, muto a voyager ake soki wapi, c'est fini bandoki ba bandomona yete. Et pourtant c'est faux et archi faux. Bandoki bakimaka ka moto. Bandoki bakimaka na bango voyage te. Parce que bango bakoki na bango kopumbwa. Ka ndenge bapumbwaka wana na butu bino bolali, bokanisi ke bango pe balali ka na butu wana bake na bango. Yango ba pays nyonso ba place nyonso bakomaka na bango. Sikoyo place o esalaka ke no bandoki bamonaka biso te. Ezalaka nde moto o tobengaka na anglais fire. Soki oza mutu wa mabondeli, oza mutu wa ba fire, bandoki ba omeka epai na yo te, pe bakomeka na vie na yo te. Mais soki oza ka mutu ke non na voyager nanga, c'est fini na makambo prière na tiki. La famille, bandoki balandaka na bango place nyonso, bazalaka na besoin osomba ba tikete, bazalaka na besoin osomba visa te po baya koloka yo, mais bango bayaka na bango. Hein? Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza toye na sangomoko ya mawa, sangomoko ya pasi. Sango penza eosala pasi o tolobaka toujours pasi na motema. Surtout pour la communauté na biso. La famille avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo o tomemelaki bino e kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso tu ba o nyonso bakoti sikana ba o nyonso balandaka biso déjà mais bazalaka abonné na chaîne na biso. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours et encore bien soki bozolandaka Étoile Lune Inès TV, bozala penza ya kovanda bisika nyonso bolandaka nga, zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, kote mosusu bandeko nanga talela pe heure. Soki moni ke non, eza nango tongo Étoile Lune Inès TV aosenga na yo, kota penza olia petit déjeuner na yo. Soki moni ke non, ndenge eza boye, eza nango midi, en tout cas na pete nyonso na osenga na yo penza, kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke non, eza pokwa Étoile Lune Inès TV aosenga na yo, kota olia soupe na yo na système moko kaka ya o tolobelaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma
Makasi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya bien, Gavker aye na ba solution, Gavker aye penza na lobiko. Bino oyo bobelaka, mino esalaka yo pasi. Libu mukolo bakutu te, mutu bandeko nanga, estoma ederanjaka yo, ba tension matakita, bandeko nanga, solution ya kafu kafu, solution ya kilikili, solution penza ya sur. Ezalaka nango kaka na place moko, ezalaka nango kaka na Gavker. La famille, bobenga bango, bazalaka na bango 24 heures sur 24 heures en ligne. Hein? Ka pona ko zela bapel na bino na ba message na bino. Tango pe bayambaka avec toute gentillesse bandeko nanga na système moko ya bien. Ebele ya batu na kasiko yo mama Étoile Ines TV soki biso toza na biso place o bazate ekozala ndenge nini la famille bakisi na bino ekoya na bandako na bino na ndenge moko ya kitoko eumelaka nango te. Hein? Ovanda teke non tamulai 1 mois 2 mois te donc ezalaka tan mo mukuse bakisi na bino ekomi na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tokota na mwa makambo na biso, makambo ya lelo oyo na ye ko betela bino lisolo eza histoire ya ndeko na biso congolais oyo abeti mwasi na ye bandeko nanga na zemi. Kane bomona ye na miniature kombo na ye eza Yannick. La plupart de personnes babengaka ye kaka Yannick Boss. Donc ye penza kolata nde kolata soki alingi abimisa batu bakende olia basala batapage abimisaka mbongo ka ndenge ezalaka. Abando ovanda wapi na États-Unis. Alongwa na ye Congo ake na ye ka ndenge ezalaka na ba 10 villes loterie ebele abatu toyebi. Hein? Ebele ya bandeko na biso ba Congolais baza na États-Unis bakota na nzela wana ya ba 10 villes loterie. Bandeko nanga ka ndenge ezalaka nzambe pa yaki kosunga ye pe akota. Tango akota pe kuna mwa musala ka ndenge na ba nini wana ba organisation wana misala déjà ezalaka assurer la famille azwaki pe musala akomi pe kosala na kosala wana mwa bambongo na ye ba tapage na ye ba bilateli na ye bandeko nanga eyaki kosala keno ayaki kovanda na mwasi. Siko mwasi yango aye kozala kozwa na zemi, kozwa zemi bandeko nanga. Tango mwasi azwi zemi, ebele ya batu deja toyebaka soki mwasi aza na zemi, la plupart ya batu tobengaka deja keno aza mutu moko te bakomi mibale. Omona ta mwasi ya zemi soki azoswanisa yo, omona batu baza pembeni bakoyebisa yo nini tika ye parce que la plupart ya batu ya zemi ba o deja bakumba ba zemi bayebi.
mwasi ya zemi azalaka na kanda moko incontrôlable, azalaka mutu moko soki alamuki na ye akoki kolamuka na ye bien azoseka. Après 30 minutes makambo changer, akomi bakanda akoki kofinga yo sans cause. Sikoyo mwa discussion ka ya muke ya ye na mwasi na ye na ndako mwasi ya zemi, mobali ndeko na biso Yannick Boss ayaki kosilika makasi, na kosilika na ye wana nde asimbi mwasi, akomi kobeta mwasi na niveau moko pas possible. La famille beti mwasi. Sikoyo kande boyebi na Congo na biso nde ezalaka bitumba na bino pour que ba policier baya, il faut bokendo benga bango, na tango okendo benga il faut ofuta e ozala ofele te. Siko na mboka mundele ezalaka bongo te, bino bokoki bobunda ba vaza babengi police ekoya eza teke bofuta bango, bofuta na bino eloko te, gouvernement nde efutaka bango. Tango pe ba policier baye kokita wana nde bakuti ndenge mobali azobeta mwasi, bino moko boyebi biso basi ya ba congolaise ndenge tozalaka la famille. Policier wana mwasi pe akomi komibwaka, komibwaka neti mutu moko azokufa. Nde ba policier bayaki kokanga mobali, bake na yeka ndenge ezalaka ba parquet makambo nyonso tutututu, baye kosamba nde baye kokatela ndeko na biso ndenge tooloba boye, baye kokatela ye 22 ans de prison. Donc na 2024 oyo bakateli ye 22 ans de prison. Na 22 ans de prison wana akobima kaka na 2046 la famille. Donc ti zemi wana eza na libumu, mwasi akobotaka mwana, ti mwana azo totaliser soki 22 ans de papa na ya akobimaka na prison. La famille eosala pasi. Na memelaki bino histoire oyo ezaka pona koya ko éveiller la plupart de nos Congolais. Kane na lebaki na ebandeli, la plupart de personnes tokanisaka keno soki na voyager na longwe na nga Congo, na komi ata na Tanzanie, na komi na Afrique du Sud, na komi na Europe, na komi na Turquie, na komi na Dubai, c'est fini. Kindoki ya famille na nga etiki nga ekomona nga lisusu te. La famille kindoki etikaka biso te. Place nyonso tokendaka kindoki elandaka biso. Esika kaka o moko kindoki elandaka biso te. Eza soki oza na vie ya prière. Soki oza na vie ya prière, bakobanda omona yo ka moto, mwaye bapusa na pembeni na yo ekozala te. Mais soki vie de prière na yo eza kaka ba prière o ezala kaka l'essentiel na prier nanga avant na lala, l'essentiel na prier nanga avant na lia, bandeko nanga botia yango na mutu keno wana o mata okita bandoki ya famille na bino, bandoki ya quartier bakozala toujours et encore pembeni na bino. Parce que histoire oyo eosala pasi soki otaleli penza histoire nyonso mobimba, otali penza kane na o expliquer bino, bo comprendre ka keno kindoki penza eza ya makasi penza. Ndenge mutu nyonso abangaka mwasi ya zemi, mais na mboka mupaya, pays ya mundele o deja toyebaka baloi ke na pays ya mundele oyo okoki kosala bisala sala na yo te kane to bando sala na ba Congo sali olamuki na yo sali bisala sala na pays ya mundele kosala ngo te. Kandenge tozalaka tomona kata bandeko na biso ya ba congolaise mosusu ya ba congolais ba okota ba osala bemission ya kofinga ka batu na pays ya mundele bakangisi yo penzo ke prison basala ka bisala sala te. Mais ye atali wana te, azui mwasi penza akomi kobeta nde kobeta. Kindoki penza ya miso polele. Kindoki bandeko nanga ezomona na kaboye. Na oyoka mawa. Oui, tant de personnes ba oseka mobali oyo, tant de personnes pe ba ofinga keno aza mobali mabe azobeta ka mwasi. Bandeko nanga eosala pasi. Na minute oyo ata soki abetaki mwasi pona ba raison moko boye, mais tobwakela ye mabanga te. Aza ndeko na biso toyokela ye mawa 22 ans de prison.
22 ans de prison la famille. C'est pas facile. Kutu ane moko biso awa toza libanda tolobaka ane oyo ezomela tate batia yo na prison. Nde o comprendre que non jour kaka moko eumelaka pour que bolala bolamuka. Mais parce que toza libanda mosusu parce que osali na yo te omonaka ke non jour oyo eumeli atate. Mais tuna batu o baza na ba circonstance to ba situation moko boye la famille. Bakoya koyebisa bino ke non ba jour oyo ezoumela pas possible. Yango na ekopesaka toli na ba papa. Bisika nyonso bolandaka Étoile Nines TV, bandeko na ngai ya ba papa, s'il vous plaît. Moi si babetaka yete. Ngana lobaka toujours kobala to bobala ni yo na mwasi na yo. Mwasi zwa ye neti camarade na yo. Zwa ye neti kaka ndenge protégeaka baleki na yo. Parce que toyebi keza na mibali ebele balingaka te mutu aya kosakana na baleki na bango. Mais soki ozozwa mobali mwasi na yo plutôt neti leki neti camarade na yo obando protégeaka ye. Nga na sepelaka te na bapapa o babetaka basi. Na sepelaka te ata mukete. Mwasi yeba ndenge nini ya koeduke ye. Ka ndenge oboedikaka bana mwasi pe mosusu biso basi tozalaka na maturité ya makasi. Mais mosusu bandeko nanga tosalaka pe makambo moko ezosukisa mibali na mitema. Surtout basi bazalaka kisongi azovanda esika moko te. Mibali mosusu basukaka penza. Neti basi oyo bafingaka mibali. Basi oyo bazalaka na respect envers mibali na bango. La plupart ya mibali basukaka bakomaka penza na suka. Ata soki okomi na suka papa maîtrise-toi. Mwasi olinga kanisa ta bolingo na bino ya premier jour okanisa yango penza soki okanisi yango ozongi penza kuna ozala na temps wana te ya kobeta mwasi na yo bapapa bobetaka bamama te bamama pe bopesaka respect na bapapa bamama oyo ya kote ya biso eza na bashi mosusu exagéraka soki aza na zemi avant azala na zemi au moins déjà zo planifié que na temps na kozala na zemi na kofinga ta mama bokilo na kobando finga mobali et c'est sûr a jouer zemi akomi kofinga ba mama bokilo wana nyonso no parce que naza na zemi te zemi ezalaka na libumo eza na makambo ebele oyo koki ko contrôler to yebi ke mo ba kanda c'est tout à fait normal mais kokoma na ba niveau ya kobando finga ka batu komanka ka batu wana eza lisusu normal te eza ba plan na yo moko préparaka eza bien te ba mama to respectera pe mibali na biso oyebi ke oza na état de grossesse. En tout cas zala na yo bien pour que mabe ekota te na système kaka ya tokos. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na ba nyonso bazwaka temps penza na bango pona kolandaka biso. Grand merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te oya zalaka toujours elongo na Étoile Nines TV na tango pasi na tango mawa na tango bisengo. En tout cas ya zalaka toujours et encore na biso de kopesa ye ba matondo ebele. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu penza ya balinda. Bambote nanga na ye moko Madame Marie-Josée Chala na pesi yo bambote na pesi bambote na Madame Nzau Marie-Josée bisika nyonso zolanda Étoile Nines TV na pesi bambote nanga na ba mama nanga chérie on a bengaka toujours et encore Mama Titi, Mama Joséphine, Mama Tina Sambia na pesi bambote na ye moko la patrona Madame Judith Diampovisa la parisienne moko ya tongo bolingo eke zongi donc moi ya marsoyo eza kaka anniversaire na yo to ko souhaiter yo kaka ba joyeux anniversaire ba longue vie na yo na système moko ya tokos kanenge zalaka bandeko na ngai bambote na ngai na Rawat Masha depuis quelque part na pesio bambote kanenge zalaka na système moko ya tokos makasi bandeko na nga kandenge Étoile Nines TV alobaka chaîne na biso ezalaka chaîne commerciale oza na besoin
moi alimentation na yo ele kaka, moi boutique na yo d'habillement ele kaka chez Étoiline Ines TV, moi business na yo ele kaka chez Étoiline Ines TV. En tout cas ko hésiter na yo te contacter biso na système kaka ya Tokos toko solola na biso na ndenge moko ya kitoko pona ba o basalaka ba convention ya ba église ba marathon boza ba pasteur boza na besoin ba tuba kota na église. En tout cas bo contacter pe Étoiline Ines TV akolekisela bino message kandenge ezalaka na système moko ya Tokos kande toloba ndeko na biso Yannick Boss lelo o toloba bakateli ye 22 ans de prière de prison plutôt la famille 22 ans eza mokete. Je suis sûre et certaine que ata na famille na ye nouvelle oyo eosala bango pasi penza na motema eosala bango pasi encore mboka mopaya bandeko na nga balandelaka ngo pas possible balandelaka à moins que soki mwasi na ye akomona pasi wana soki mwasi na ye penza alingaki ye du vrai wana akoki kokende kolandela makambo wana pour que bapesa ye ata mwa 6 mois abima na ye prison. Mais ou sinon soki mwasi na ye alobi keno kese ezalaka bongo la famille ekozala vraiment pasi pe mawa pour que abima prison wana aotika la prison wana ti 22 ans nde akoya kobima. Mboka mopaya penza balandelaka Congo na biso nde ezalaka motie bambongo na bino Angers après quelque temps 2 mois 3 mois obimi na yo oke pays mosusu. Mais mboka mopaya penza la famille makambo nyonso balandelaka ngo pas possible. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.